Maman mo boboto, maman azalaki kosangisa ba artiste nyonso abande kotala niveau te. Maman Shako. Ba comédien bozangi mawa. Maman Shako akufi mais bozaka na ba téléphone kana ba vidéo boy kaka ko filmer. Bozolela te, bozana mawa te, bozana émotion te, bozana somo te. Mais bozo la ka bo filmer ba vidéo la mine kota na internet ba to bata la bino ba virer au moins 50 euros ba virer au moins 100 euros pour amité mama bea ma aussi là na mité ma ba comédien ma wa vime za la lisute ba comédien bolingo za la lisute tozo kende wapi pe to komi wapi ya motu ya mutu munene lokola Mama Shako akwei nzeta mobese kwei e bongo bino ba nzeta ko ka bo filmer na ba téléphone bozo lela te maweza te bozo la ka bo filmer bo tsaba na ba YouTube bo tsaka na ba page Facebook donc pona bino bo koma ko sepela mutu akufa po bino mo gagner na bino ba vidéo eza mawa pe pasi na oki pasi na oki mawa bolingo eza lisute sadi bo koma ko linga ba événement minene salama bino ba comédien natsa bino musafi bino ba comédien bino bokoma kolinga bato minene bakufa po boya na ba caméra boya na ba vidéo bo filmer bo tsana ba internet et puis mbongo ngo bino bo soit déjà na ba internet na sombi déjà lopango mbongo YouTube eza pas c'est triste mawa bolingo ezate tozo bomana mutu lokola Mama Shako tanga kwei comédien no se fala ko za na père olela o za tana makasa osimba téléphone te o za tana makasa o sa vidéo te ba pour ça la vidéo ça la bateau ba benga ka ba presse en ligne ba chroniqueur na ba chroniqueuse ne ba ko ya ko za musana bango mais bino ba comédien bozali bobungisi ya bino ya motuya fallait bolela fallait bo manifester mawa mais bozo manifester mawa te bozo manifester ka ba vidéo ko filmer pona bino eza bien pona bino mbongo ekota c'est triste. Pourquoi vous comprenez? Pourquoi vous comprenez ndenge batu bazo kende? Batu oto ba ki espoir na kati ya musala na biso bazo kende. Shiko Pululu molimo na epe manakimia. Akei Dadi Kitambala ake molimo na epe manakimia. Batu bazo kende Solange Mindondo akei batu bazo kende. Mais bozo le laté et puis bozo solaté. Mais et comme il a vu nos fêtes, et comme il a nos places à tapage, et comme il a nos places à ça dans ma vidéo, pas si peu na mawa. Na sepe la binote, atamuke. Bolingo ya mbebo, bolingo ya komona na kaka boye, suko bengisi mutu na filme na yo, ndio olakise bolingo. Mais bolingo ya makamusu boza na ngote, pas si peu mawa. Beni Nadia International, moi c'est à femme le plus belle du monde. Pas si peu mawa. Et surtout, il n'y a pas si peu à mawa lisusu mboka na biso. Ah, Congo. Et il y a Félix Tshisekedi wa Mulumba. Okoya na niveau diaspora poto ebisake ba Congolais bazonga, ba ya Congo. Ya omoni ba diaspora ba silika ka baza na raison. Maladie ya minu, opération ya minu. Boke de kosala mutu malamu tete kata ener ememe na liwa. Quelle sorte ya peuple oyo bakaboketu wa yambo. Quelle sorte ya peuple. Quelle sorte ya bopito eza na Kinshasa. Bopito ya ndenge nini? Bopito oyo contrôle nango ezalaka te. Na lela keloko makasi. Contrôle ya bopita ezalaka te. Et puis chose grave na Congo. Mutateka na pharmacie me babenga te docteur et puis fier. Docteur teka na pharmacie. Et puis on longola pe batu bazeni. Moi ça ke longola zema ke luka pe docteur on ateka na pharmacie. Asa docteur te, asa ka mutu ateka na pharmacie. Mais lokola babenga te docteur akonpo longola batu bazeni. Quel niveau d'insécurité publique toloba. Gouvernement tout wana charge wana bazongi sango na gouvernement aux ana suivi ya mboka na oti
bozana suivi ya roulage kokota na mutuka ya mutu kowela na mutu vola wana ndi bwana suivi nango bozana suivi police na butu kotambola na sakalamu kokanga ba couple na ba carte électeur kopasula wana ndi bwana suivi nango mais suivi ya makambo tali santé ya peuple na yo gouvernement congolais boyebi yango te et puis botika loyeba yango te boyeba yango te bino boyebi ke bwana bambongo na bino soki passe ezwi bino bokofuta babillet boye na mikili ya poto boye kozwa soin mpo bwana bambongo na bino bongo peuple normal oyo bolandelaki suivi te mpo na nini mutu lokola mama Shako artiste munene reconnu na RDC reconnu aservi mboka ta molai esengela mérite ba honneur ba valeur